komilela moto ke lo mawazate tika komilela monde eza monde encore monde eza monde ya mawate pour nous se positionner pour nous réussir tu dois avoir l'esprit là oh bunda ayo eza diaspora ba bato baza na étranger Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango il y a 40% il y a population ya Afrique pe ya RDC o baza na étranger o bakoya kozonga na mboka na bango pour na ba rebâtir mboka pour na ba reconstruire mboka ngana za innocent na biata likambo te bakokosela pe makam o ngana na ibelo ka mutu te na linga mosa mutu te na linga mobala batu te papa ngana za boye na respect da dim na respect da offrande bitumbo yutu ekoya mais na bisio bunda na lobi boye oyo eza flash bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV dès que zopesa mukongo banje bamelinga Babi mokonzi atindi biso to ko pona tokene kwa adorer à suivre nalobi na kozanga na ngai nazotombola ka kombo na yo parce que nayebi yo na Yesu na utombola Yesu atesa egi lelo sosila lelo sokoya lelo solibra ni wono Yesu nalobi nini epesa opasi ezosila lelo na kombo na Yesu oh Yesu nazotombola yo pasi na ngai ezosila nazotombola yo alimusaka pasi nosa nazotombola yo alimusaka bolongi alimusaka shamba nazolonga lelo nazotombola yo pona longi nazotombola yo Yesu molongi tombola likola makombo nosa Nicolas Satana, Nicolas principal, Nicolas mon conseil pour la victoire. Yesu na sawa yoka la zomo na victoire nzamba zo pesa batu lelo la zomo na solution nzamba zo pesa batu lelo parla de son limbo yo na poko lelo oza ko vanda s'il vous plaît tellement orabo sanga saya brasa. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni son oreille endurcie pour écouter notre prière ce soir. Le samba zoyo kasiko zobeta maboko zamba sembo la loboko na vie na yo ozala ndako moko bakotisa yo ozala libulu moko batsa lokola Daniel na balion okopemela wapi souffrance ozala charge ozala ba responsabilité ezosimba te. Et si que nous sommes la prison satanique, prison à blocage, prison à stérilité, prison à complication, on a Seigneur le bon ensemble, abimisa la prison au nom de Jésus, Seigneur le bon ensemble, l'homme tu vas quand la prison, bakanga tu la CMI, bakanga libala na yo, bakanga finance na yo, le bon ensemble ya la secours, le bon ensemble ya la secours, au pimalelo, au nom de Jésus.
La prison prison. Papa la prison famille. Ozobima ozobima. Ozobima. Santé la ozobima. Santé la ozobima. Ozokoro la baba. Ozokoro. Yesu. Prison watsayo. Na lo prison watsayo. Oboko na yo. Prison watsayo. Na ba prison watsayo. Na lo prison yoso. Prison watsayo. Prison watsayo. Nabi malelo. Nabi malelo. Nabi malelo. Yesu. Prison sansayo. Nabi malelo. Prison sansayo. Nazobi prison fatikayo. Prison adantikayo. Loboko na zambe. Ngalibalo yo. Loboko na ye. Loboko na ye. Bakelo musala yo. Loboko na ye. Le prison la solution. Jésus. Lukango na maboko yo. Abuke yo. Atesa prison mabele. Atesa babi. Nazobi malelo. Kale palobi nazobi malelo. Kale loboko na ye. Kale prisonniers sont pénés sans prison d'Anangai. Au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Nous t'avons tellement. Ils ont marambo sikoyo ya mawate. Amen. Ils ont marambo qui longa. Parce que ce que longité dans longa yo. Nabitumba namona netre te. Oh ya longité ou pas longité te. Nabitumba ba lukara vainqueur abima. Amen. Alors na poko lelo yo lukoza la vainqueur. Amen. Oso beta maboko na yo tala bien vie na yo tala bien libota na yo ni nango oso tungisa bino na famille eza ba famille mususu bango eza célibat ata bobota mi 20 babala kate yango ndezo déranger famille. Amen. Eza ba mususu bokoki na bino ko bala mais mabala malonga te omona tuteka na mobali mo boya tina te mais azara na ndako libala wana te bien-aimé tozo détruit ba réalité ya mabosa na mabota na biso ezala ya stérilité ezala ya célibat ezala ya pauvreté nalingi vraiment obeta maboko na yo makasi ozo détruit yango etika libota na yo etika vie na yo oh Yesu voilà oh ya baba voilà on a détruit nalingi na yo maboko Yesu la célibat na maboko na yo papa beta maboko mama alléluia hey Yesu na détruit yango voilà yoso ya liwa ya malade possibilité na famille na Yesu Kristo Yes,
kombo na Yesu c'est ça, bête maboko na yo. Bête maboko na yo. Alléluia, c'est ça. Maboko na yo. Oh Yesu. Maboko eza épée. Oh Yesu. Alléluia. Oh Yesu. Yes. na kombo na Yesu Kristo. Hey Yesu. Alléluia. C'est ça bien aimé. destruction. Yesu Kristo. Séparation. C'est ça. Namoni ba maman vraiment ba comprendre ça prière l'autorité. Mais côté ba papa normalement le comme msu ba lemba. Zala la courage. Voilà, maintenant sous papa. Hey, Yesu. Quelque chose est ça le malelo. Prière lelo montation ça la délivrer lelo. Papa moko zo ça délivrer c'est lelo. Yes. Yes. Yoka, c'est ça. Ah, voilà. Namoni vraiment lelo et ça lelo. Yo muto omo la peut-être ça permet na quitter ça qu'on empêcher longo la quitte et ça pas comme bitumba bien aimé. Dans lingi to ganga. Dans lingi ganga na simananga. To so détruit bat ba golette o ba telema. Donc ya so telema wana ayo kisaka libota soni. A telema wana akangaka ba chance ya batu. A telema wana aiba mabala ya batu. A telema wana aiba ba étoile ya batu na famille. Lelo ozo koisaye. Lelo ozo détruire. Na lingo ganga na sima na lingo ganga makasi na sima na ngai. Zala plein. Ozo ganga makasi. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Ozaga na si. Na lingo ganga susu. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Ozo beta maboko. Lelo! Oya kanga ba chance na nga. Oya kanga mabala ya famille. Oya kanga misala la famille. Oya kanga ba voyage na famille. Oya sala la ba chance na nga. Voilà. Osota la siko yona nangwa telemela bino. Oya kanga ba chance, akanga voyage. Ti lelo so voyage te. Oya kanga libala. Oso détruire. Beta maboko na yo. Oya Oh non swakanga mabala. C'est ça. Oh non swakanga mipembo. Nakina maboko na yo. Eh Yesu. Maboko na yo. Yongondo ya lelo. Na mema pe na famille na. Lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Mama kolemba te. Yeza les principautés. Aïe. Yeza ezali démon. Yesu. Yeza ezali nanisi. Yesu. Yeza satana. Kombo na Yesu. Akoya. Kombo na Yesu Kristo.
bitumbande yango oya telema kanga mabala ya famille lelo quoi ça y est détruire aïe aïe voilà maboko no eza épée Yesu. Alléluia. Mama kolemba te. Mama beta maboko na yo. Asoso ba étoile ya bana na yo. Détruire. Alléluia. Yesu. Si le la kanga misala. Baby ça y est. Yesu. Alléluia. Alléluia. Oyaki kosambela bien-aimé. Oyaki kobunda. Piste yango epesa melio. Bunda soit victoire. Alléluia. Yesu. Bino chaque mois bobelisa na famille. Chaque année beaucoup fait la carte. Moto wana lelo silala na ye. Nalobi silala na ye. Hey, yes. Voilà. C'est ça. Yoka. C'est ça la prière d'autorité. Kolembate so makas. Fortifie-toi, prends courage. Lelo ozolonga. Ozobeta maboko no banda ko boya vinyos o ba imposa yo. Vio ba imposa ke on vivaka yango fina o mobimba. Ba imposa ba tumususu bango ba vivaka na ko senga. Do so ba sengi ta ko zoate eza via mabe to so boya yango. Ba tumususu ba imposa bango ya ko sala toujours na sima ya bato. Donc pour qu'il y ait il faut que ba kabela ye do ça toujours na sima moto. Donc on a toujours dépendre de l'amour de ba imposa yo finyo so ba imposa o vivaka na kiss o so boya yango finyo so ba imposa ya mabe o koki ko bandeloko na sa o so kita na zero bien aimé viwana nangi obeta maboko na makasi ato biminda ko bapara o songa akaka ata obali libale ko kufa o songi bien aimé o so beta maboko na yo bande ko boya yango na vie na yo plus jamais au nom de Jésus beta maboko na yo boya yango Rabo Sakayaba. Alingina yo.
Voilà. Zamba zo délivrer batoa. Yo mutovandi telema. Na même attitude tozali. Na ngobeta maboko na yo. Ozosenga moto na nzambe. Moto na nzambe kende na village natal. Moto na nzambe ya na lupango ovandaka. Na lupango place ofutela. Place balandela makambo na yo. Place yo lali na butu bango ba ye koloka. Ozosenga moto na nzambe. Na musala, place osala, place otekaka. Ba ezoya toujours kolandela yo. Moto na nzambe etumba. Na misabango. Na misala na bango. Na maloba na bango. Oh baloba. Eza na village natal. Eza la place osali. Bien aimé. Na ligue beta maboko. Oso tourner na gauche, na droite. Sopela bango moto. Basika. Le feu dévorant. Aujourd'hui c'est le jour du combat et le jour de victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Le Tout-Puissant. Merci. Au nom de Jésus. loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai sose lokamba. Lelo. Nazola tanguya molimo mosantu. Mpona zwa victoire. Na kombo na Yesu. Banguna na nga. Lelo. Na nyati bango. Namoni onyati te. Yes. Nabi namoni onyati te. Il faut nyata. Yes. Nyata. Loba amen. Amen. Namoni bibembe mais bato bazomata likolo bibembe mais nazoto na c'est quoi au juste il y aura des morts au Congo ou quoi et Dieu me dit ce sont tes ennemis spirituellement ils sont déjà terrassés et toi comme la Bible le dit dans le livre de Luc dans chapitre 10 verset 19 Bible Lubinin, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vos adversaires sont terrassés. Je ne sais pas quel est ton ennemi. Quel est ton adversaire? Peut-être la maladie. Amen. Ce que la pauvreté, amen. Ce que ça moutou, yes. On a réclamé, même les serpents. Les serpents c'est le diable. Amen. Yes.
aza lokola Goliath ata eza Satana eza la papa na nga eza la mama na nga nayeba ye nayeba ye te nanyati ye au nom de Jésus bazonyata ye oh Yesu nyata mokuna na nga eza la malade eza la na kunya moyo mosala nanyati natamboli kona nanyati nainfiltraseye au nom de Jésus nanyati bako nanyati Satan le serpent nakombo na Yesu l'esprit de mort, la gâtie de poste, la gâtie perte, au nom de Jésus, chaque Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Mettez-vous là où vous êtes. Bovanda. Et Dieu me dit, je dois prier pour une personne ici. Alléluia. Amen. Et cette personne, vous allez venir pour les toucher. Ceux qui me suivent à l'étranger, ils vont seulement toucher mes mains. Mais vous qui êtes ici, vous allez toucher cet homme-là. La personne que vous allez toucher. Même si vous êtes malade, même si vous avez des problèmes, du fait que vous allez toucher cet homme, Dieu va vous guérir. Et il va vous délivrer. Du contact. Bon. Yes. Nana yokinga. Amen. Chaque fois qu'il va prier pour les malades, chaque fois qu'il va prier pour les gens, Dieu va se manifester. Nana lobi amen. Amen. Nana lobi amen. Amen. Et j'appelle l'évangéliste Christian. Christian. Comment? La Bible dit dans le livre de Timothée, Timothée mon fils, ne néglige pas les dons que tu as reçus par les impositions des mains et par la prophétie. Aujourd'hui, Amen. Nani mokonzi? Yesu. Sosa malade ya kuta nanai. Atanga na zate to berger zate Lucas Christian. Si tu as un problème aussi Lucas. Yes. Nani ayokinga? Amen. Nani alandinga? Amen. L'onction de Dieu va te saisir maintenant. Les dons de guérison, les dons de miracles te saisissent maintenant. Dieu te l'a donné par la prophétie et par l'imposition des mains. Tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Je te le donne maintenant. Au nom de Jésus. 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 Allez yambadon oyo na pesio na kombo na Yesu parce que ça vient de Dieu. Reçois cela. Yamba yango. Yamba yango. Écoute ta vie na yo. O yamba yango. Don écoute yo. Il y a guérison. Il y a miracle. Zamba que tu sais même maloba na yo. Ce que tu vas prononcer dans ta parole, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Respectez cet homme. L'église, vous devez le respecter. Au nom de Jésus-Christ. Christian, ozala wen. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na lobi na malembe, mais makambo ko sali ko zama kama makasi. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Oh Père, merci. Et maintenant, l'église veut
maintenant expérimenter ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Telemana. Baluka, Talabatu. Bawe bazola nanga étranger. Nde na sembolo loboko nangai. Nde na sembolo loboko yo. Yozo simba loboko siko place aux étrangers. Ozola nanga même Olandi na rediffusion. Tu verras les miracles. Touche là où tu sens mal. Et touche ma main. Si tu as de l'eau ou la bouteille d'huile d'olive, tu peux aussi toucher la bouteille et puis tu touches ma main. Et suis maintenant ma prière. Au nom de Jésus, par le pouvoir divin que Dieu m'a donné, j'ordonne maintenant à cette huile et à cette eau de revêtir l'onction divine. Au nom de Jésus, Père, manifeste-toi. Car l'onction brise les joues. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Bénis tes enfants. Ils sont combattus. Ils ont besoin, Seigneur, de la victoire. Et recevez la victoire au nom de Jésus. Personne ne peut changer ce qui vient de sortir de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, tu peux utiliser cette eau. Tu peux l'utiliser. Même de l'huile, tu peux aussi l'utiliser. En vivant et en appliquant sur le corps. Dieu va vous visiter. Et n'oubliez pas les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Alors, yendenga telemiawa yoko ya osimbie ozongi. Obili kambo na ngai nazwi solution osimbie ozongi. Me bato bayaki na mai nde oyebisika nga nazali nga na simbi mai ozongi. Loba amen. Amen. Nana lobi amen na bien. Nazo kamene na ote. Betela nkolo maboko makasi. OK. Yaka nango siko kasi. Mayo ela tanguya na Nzambe. 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 Mayo ela tanguya na Nzambe na mafuta oyo au nom de Jésus-Christ. Mayo ela tanguya na Nzambe. 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 Mafuta oyo ela tanguya na Nzambe. Mayo 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 ela tanguya na Nzambe na kombo na Yesu. Papa, ba mai nyonso nga na simbi. Nguya na yo elata yango. E bana ba mela, ba sukola, ba vivre miracle na kombo na Yesu tolobi. Amen. Melango siko. Ndengo meli miracle peut continuer à venir et circuler nzoto mobimba et circuler nzoto mobimba et circuler nzoto mobimba
et apporter bénédiction, miracle na kombo na Jésus. Loba amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Sikoyo ozo scellé prière. Loba amen. Ah, nabi obundi uchobunda. Loba bitumba lelo. Ngana remporter victoire na scellé. Tika komilela. Moto ke lo mawazate tika komilela. Ata meki aya asala pe a contourner. Et que simba lisusu te. Pour ce qui est écrit est écrit. Ce qui est scellé est scellé. Vous comprenez? Lettre au signé, bâtir signature te ça la présente la valeur te. Mais lettre au que mokonzi mboka signé a te caché les ana valeur. Loba amen amen. Nana lobi amen. Yo siko ya yo au signé au scellé yango. Donc bako ko changer yango lisusu te. Loba amen. Et makamu toujours ça là physiquement mais il y a spirituellement. Balinga ba pesombongo. Il y a des gens comme ça, je vois des personnes ici. Ils devraient avoir de l'argent. Mais du moins, il fallait pas payer son bon. Mais bon, ango, et comme il m'indondo lobby, lobo kuna nzoka ba contournaki. Au moins ngo sambeli. Aussi au bongisi dossier. Et tigalika au scellé ici. O lingo linga te ba ko pesa yo ici 1.3. Ata ba yeba ba baby sa dossier ton eko simba lisusu te. Aussi au scellé. Nana yokinga? Nana landinga bien. Joa 5 000 francs. Tu payes 5 $. Tu payes 10 000 francs ou 10 $. Tu payes 3 000 francs. Tika komilela. Moto ke lo mawazate tika komilela. Monde eza monde yanko, monde eza monde ya mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe aliasala quelque chose pour na bango. Il y a 40%. Il y a population il y a Afrique, puis il y a RDC au bazana étranger, au bakoya ko zonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na bi atali kamote bako koselo pe makam. Ongana na ibe loka mutute, na linga mosa mutute, na linga mobala batute, papa ngana zaboye, na respect da dim, na respect da offrande, bitumbo yutu ekoya. Mais na bisio bunda. Na lobi boye. Oyo eza flash. Bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV. Dès que zo pesa mukongo, banje bamelinga. Bobi mokonzi atindi biso to ko zo pona tokene kwa dorer. À suivre.